Manasi, oyebinga ite. Mais c'est quoi? Ngana yebi? Beni ba c'est belinga na oyeba onde. 4 mois bana ko bimana manasi na régla soute na mon. Na cause ba parfum grande sapa na yo, mafuta, poudre. Oyebisi nga so na bimino ya na no bimana ba tambongo. Mais c'est quoi? Oyebinga. Nani mutu? Nga, oyebinga te. Yeah. Na kome ko vivre na manasi. Ah? Moi ça dépend. Abena nga lobi. Na ozomi bala mbongo koleka yo. Ya ministre. Bela bominga. Manase. Nde oyo yebisi e. Moi ça déchire. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko nini. Voilà, les élèves, beaucoup de nations un peu partout dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Nabaitando Kenabino, bisca beaucoup la émission Nabino, bravo Jésus. Donc, quand même, il y a des émissions qui sont nangai, na biso ne surtout s'abonner massivement, to aimer, to partager, to liker, nous se reprendre des films à Katia. Chaîne Abso Yassika, Chebiso, officiel télévision. Abonnez-vous, partagez, aimez, likez. Vous ne serez pas de site au Maraï, tu m'as solo au détail, ça a passé, vous le dites ça. Bandego ba otu na ba question belé maman oti suite wana suki ndengeni ndeko wana suki ndengeni et ça vient de poser de questions mais je vous invite tous na kati ya ba vie na biso tous ça makambo to lekisa tout ça mambo to bombi na mitema na biso tout ça ba secret moko to bi ke non na lo bango to bi jusqu'à ce que na kufa likambo na bimisa ngote et ça nango malamu de chez Jésus mes amis étaient pourquoi les amis étaient parce que la Bible nous dit si Christ est affranchi en nous nous sommes devenus totalement libres. Et Seigneur nous s'est libérés, au renoncer na mabe, au confesser, au se repentir. Bien aimé de le Seigneur, ma kambo kanga loko la kunga aujourd'hui nini oyo kadena otie, aujourd'hui sandu comme nous nos côtés ma kambo aujourd'hui kadena le bon relobate et aux l'importante loba renoncer na mabe confesser parce que la repentance c'est le changement d'un état à un autre. Pour on a nati oza satanique ozo pexam surtout le mama tout bon mamabe tout comme on a tiré ça Jésus Christ de Nazareth. Je vous invite tous dans la néronie sur Bayamano Christ comme sauveur Seigneur et sauveur tout talent on va wenzo on anda quoi na bureau on a quelque part dans un espace aux autres talangai na bengi yo oyamba Christ comme Seigneur et sauveur kotisa Yesu azala Seigneur na yo kotisa Yesu azala sauveur na yo et kotala vraiment malamu mingi. Hébreu, livre hébreu, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification à laquelle personne ne verra la paix. Personne ne verra la promesse à la paix et la sanctification. Cherchez à comprendre déjà, cherchez à partager chaque jour et cause à la vraiment malaoumi. Merci à groupe Soutien Bravo Jésus. Merci à vous. Également à membre Soutien Bravo Jésus Orphelinat. Merci, Nzamba Pambola Bino, et pourquoi pas Nzamba Pambola, les cordonniers Nanduc, et pourquoi pas les députés Monsolo, ainsi que Zara Capita. Et puis merci beaucoup à l'assistance de l'ingénieur Ben. Et merci à tout le monde qui me regarde un peu partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Vous avez des problèmes et des soucis, je vais quand même à ces moments. Nzamba Pambola Bino, Bobika, na Komona Christ Massia. Là je suis, shalom. Bonjour maman. Vous allez bien? Te naza bien te. Monsieur Sekiwa. Tando tolo bane bandeli. Mara musu to bomana motema lelo komeli biso ba problème.
yango nga na vivre. Ozo vivre. Babengo na komwana. Kombo na nga Beni Ngalula. Beni Ngalula. Natala Ngalula? Oui. Na c'est soit en France. Beni Ngalula. Ya Beni. Maman. Toko pesa nzambe merci. Pas de problème. Osala na oni. Bon. Okoyebaka oyo nasalaka par rapport à histoire na obetelo me nayebosambela te. Non mpe nakende église te. Ah bon? À ton âge? Ouais. À quel âge? Naza na 21 ans. 21. Yo ate kodi molekani te. Te natikala oleki kodimi te. Osala boye. Okanga miso. Ouais, essayer d'incliner mon pied mouton. D'accord. Merci Seigneur Jésus, nous te disons merci. Totombolo tukumisio. Totiki moma ona saloboko na yo. Tika tekembo pele kumu. Ezonga pai na yo. Totiki ndekuna tsobeli na saloboko na yo. Pe bandegono surtout azota biso en ce moment. Nzambe pambola moko pe mususu yondo sondaka le cœur et le rein. Oui, ba problème pe ba souci na bato. Pambola moko na mususu. Sa solution Seigneur tout ce qui peut mboka Congo na maselo beaucoup na yo parce que notre bénédiction en dépend de ces pays. Bénis la RD Congo Seigneur Jésus, que la paix règne au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Loba amen. Amen. D'accord. Amen elingi koloba na ndimi nasoloka. Mandi na lobaki liboso kombo na nga Beni Ngalula. Nabotami na bena mwana na yo kokola na mbushima. Nasilisi mbushima na yo koya na yo awa pona tanga université. Nasilisi na électricité. Ah bon? Ouais. Na yo pona tanga. Nous avons wa pepele. Ça peut pas prise? Na chaka. Asalaka. Na yo ki rêve na ngai. Et donc, mon ami sur le ils a comme architecte intérieur. Ok. Na kin papa na maman, patinda kinga, pas grand frère nanga, pas demi frère nanga, je peux dire. Toza papa moko, mais maman moko. Na yaki, azana ba moyen, azalaki, on peut dire, azalaki député. Ok. Na ande kova ko loger na ndako na ye et na bandaki nde tolobaka préparatoire toza na LM2. Oui oui. Na bandaki yango na académie des beaux-arts. Et je marchais bien, tozalaki bien. Tolali tolamuki grand frère alobi non a voyager et na mwasi na ye na bana baki vacances. Na tikalaki na demi-sœur na ye kota mama. Tellement elle a qui chargé et bilo connaît surtout et abenganinga. Oh. Ayebi singezanda kuya grand frère na ye naza na droite pour toza maman mon côté kinde kozala kota bo maman kota bo papa te. Et au salaki na Longwe, j'ai aussi une grande sœur ici au Congo. Et na kindaki panaye. Grande sœur na ngawana maman na papa balingaka ete babenganaki depuis azaki na âge ya 16 ans. Papa la maman la balingaki ete. Ouais. Babenganaka ye banazaka na âge ya 16 ans. Depuis mbujima ayaka kin. Alingaka classe T et vie na ye. Ah, c'est-à-dire c'était un enfant petit. Ouais. Ah, même si c'est la vas-y. Alingaka classe T et nyonso asalaka donc ezaka ambiance bavi na ye kaka asalaka er na ye ye alingaki kutu kozwa charge na nga te er babengani ngai nde yo accepte kozwa nga tokoma ovaa na ye mais kam na olinga naloba esala ngai mpe mpasi na douleur parce que oyo namoni na oyo na vivre na ndima ete ke je peux le faire. Mais je fais ça. Na équipe panaye, non vanda panaye, colia, tout ça, transport à fac.
c'est lui qui m'a donné. D'autres fois, c'était étrange. Navandi singa na kit. Apesanga conseil. Akomo yebisanga lobi. Tu es une grande fille. Nga na âge na yo, na yaki awa na baneda komilesa, komilatisa. Donc, na bando sala nyonso. Donc, tu ovandaka otambola koya pa nango singa ngambonga ya classe, mbonga syllabus, mbonga TP, elobela ko elote. Je prenais ça comme des blagues, ah, oza ya nanga elobela ngani. Parce que je dépends de toi. Singa lobi ko dépendre pas nanga. Eza problème te. Mais yo moko poko ozo acha oko sala pe makamsu pe lekinga. Eza qui est étonnant la première fois. La deuxième fois, et du coup, atinanga par un monsieur, qui n'a causé parfum, de l'huile de beauté, de poudre. Qu'est-ce qui est l'huile de beauté des femmes? Ouais, de femmes. C'est monsieur, il s'appelle Manassé. Monsieur Manassé. Souvent, na kinda kuna, kinda zule biloko na ye asali. Chaque fois, aloba nanga makambo wana mingi. Yo koza na mobile te, des gens sont bazana ba petite amie. Okenda université otanga na 24. Ozalaka na mutu te wa koza charge na yo asombela ko pantalon, lipa tout ça. Nyoso kanga. Nga na voyage na kati ya babraza. Ya mo azonga mbujima yeke no somba biloko na ye oteka. D'autres fois, elle a quitté et avec un voyage, elle n'a pas Monsieur Manassé. Elle n'a pas Monsieur Manassé comme il y Moni yana bino nyonso twazana ngoti bo vivre na delix bongo donc bo vivre bien et ça grâce nanga. Ngam na sala ya no azala ngam na sala ya na yoko maboye tia bimakana ba député na bataminene za ngam na sala. So lingi yo poko malambongo lokwa e grande sœur na yo il faut ya pananga. La première fois na boyaki. La deuxième fois ya uti voyage aye na makamba lobi na ngai na makamba nzolo bake. Akometi ko fisa na niveau que ne fouti la nga sous facte. Na luka mobali à prendre en charge. Parce que âge naza nango na koko kwa pe na libala. Ça m'avait beaucoup dérangé. Et deuxième frère a voyagé à Brazzaville, na yozonga pa Monsieur Manassé. Aki pa Monsieur Manassé na sololi. Ayo ibsanga lobi ona zwa oyo na lingi na komo linga bato mbongo. Il faut na bimane donc je fais l'amour avec lui. Na tunye so na sebolingo na donc na kozo na lingi singo kambala monte. Il faut que maman si na ngai ndo bandozwa oyo bandoli et na comment bimanae bimana donc bana pena banzo bimanae non pena zuna ngape mobala mbongo ngote j'ai rien et eloko esalanga le plus pasi makasi eyaye tovandi à côté na chambre na yande ko solo la. Ah, Monsieur Manassé que non na biloko nyonso pesa ngai ezo sala na ngote mikolo surtout biloko tindelenga batindelenga na zaki na braza ba parfum wana na biloko wana surtout mibali bolinga ngate donc aussi elanga su bakisi bien te il faut kaka na ya au transmettre ngai au transmettre. Ça m'avait beaucoup gêné. Parce que tu sais que tu sortais avec Manassé. Je sais que je sortais avec Manassé. Ça t'a dérangé un peu de jalousie à l'intérieur. Et ça les gars moi pas se moquer à transmettre et au transmettre. Et le reni au transmettre grande sœur. La meuf tout na ya presque relation nous allons on Manassé, ma pas Manassé parce que na mon na même soya ka bosala ba prière. Bokarami na chambre bobi bosambe. Il y a des femmes bobengana ngana ndako. Oyisinga nona qui n'est pas camarade na yo
nakende ovanda bosa bapriere na aza pasteur oyo bapriere ndenge nini babengana mondimi aza pasteur aza du genre nini parce que ayebisi nga lobi etalinga te na concentre kaka na oyo atinda ngai abanzi mpe kosilika soki olingi okota na bavi na ngai nayebisi ko déjà na ofutelo classe te komi na age ya libala okoki epepa na yo kosa makambo eleki elle a trop parlé elle a vraiment trop parlé. Ça m'a beaucoup intéressé. Et depuis maintenant, ça fait 4 mois. Et de 4 mois, 2 semaines. Dans mon période nangati. Et depuis que je vivre na Monsieur Manassé, ça fait déjà 4 mois. Na réglé à souti. Attends na lobby que na réglé. Donc c'est-à-dire quand tu arrives dans les périodes où on a réglé na koyo ka douleur. Un peu douleur, un peu le baté que non, là bas na mutu règle ko bi manga na longo la kale so mo bi minga te. Et le plaisate mais je sens de douleur. C'est un peu dérangé. D'autres fois dans l'émission na bino bobi ke bosunga batu ozaba sala nzambe papa prière. Donc pour moi je ne sais pas. Ce qui papa Manassé na ya basala kanini. Ce qui papa Manassé azanani. Donc tonton Manassé je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire tu comprends rien. Je comprends rien. Mais à t'écoutant parlant, je sens en toi tu es une fille très intelligente. Mais Siko, tu es un peu clair par rapport à ce que tu dis. Je voulais te réfléchir un peu la mémoire, déterminer à la réflexion. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bon, où tu comprends, mais tu es en train d'ignorer quelque chose. Où tu ne crois pas. Donc, je ne crois pas. Ok. Parce que quand je passais rapport sexuel avec lui, je tombais directement amoureux de lui. Là, je suis sincère. Oui. Tu es tombé amoureux. Oui. De Manassé. Oui. Mais je ne crois pas que, à cause de on a pensé, non. Tu penses quoi? Donc, je pense que à cause de une fétiche. Ah, tu penses qu'à cause de moi, mystique. Oui, mais je ne crois pas. Mais la tête est bouleversée. Oui, parce que je suis amoureux. Tu ne trouves pas de réponse. Parce que je suis amoureux. Parce que l'amour est aveuglé. Oui, c'est un peu ça. Quelque part, tu sens quelque chose. Quelque part, tu crois à la vérité. Mais comme il y a l'amour, tu ne crois pas à la vérité. Donc, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas la vérité. Tu acceptes. Parce que tu es amoureuse. Waouh! Je ne vais pas répondre à la place de Manassé. Je ne vais pas répondre à la place de ta sœur. Mais je vais te dire une seule chose. Au côté d'un piège mon koboye oyo. Nzambete obimati na longoli piège okoti na baje moko oyo oyo nzambete obimati. En fait on t'a utilisé oyebite ma noya na suka. Après avoir écouté Manassé et ta sœur, non, il y a pour conclure, pour te dire pourquoi continuer à piège, pourquoi continuer à bager. Je sais que tu ne sais pas prier. Mais peut-être dans les téléphones, nous avons les réseaux sociaux et tout comme ça. Prier à mon côté, à moins que tu secret quelque part. Mais je vais te faire comprendre à la fin de l'émission, d'accord? On trouve d'abord Manassé et ta soeur comme ça. On va essayer de parler encore plus profond. Ok. D'accord. On va prendre une pause et puis on se retrouve après la pub. Merci.
mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama Lydie Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai ye, bobengela ngai ye, afana mobi vi na ye. Ala moi c'est la kata kama tu dis ça. Tu dis ça sikoyo. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau orphelinois. Bravo Jésus, si tu es dans la commune de Matete, quartier Gaza, nous relancer à référence pour Matete Bamini, tous avons besoin de suivre la vie, tous avons besoin de suivre de temps en autre, au mieux surtout nous avons où il y a pour ça de la pambolayo, ne manquez pas ou n'hésitez pas à leur rendre du saut soit sur des bisous, peut-être aux alamans en espèce. Et qu'aux alamans, nous avons vraiment besoin d'un partenaire parce que nous avons la difficulté pour ce moment pour le loyer de l'orphelinat. Bandero Futaramo, Madame la Poto, dans la France précisément. Nous avons vraiment la difficulté par rapport à des équilibres économiques par rapport à l'étage de la chaîne. Nous sommes les soumis à nous, tous à leur cœur, au pan de la guisson. On a moins contribution dans mon photo quotidien. On t'a autofoutu en orphelinat, au bien dans la communauté du nom, on t'a autofoutu en orphelinat parce que même aujourd'hui je repars de foutu en loyauté. Après la personne nous compte. Il y a maman, on s'en a photo naturelle que nous voyons non, la foutu sur le mois de la loyauté. Mais aujourd'hui, nous avons bien un mois de mai. Nous allons prendre les nous serons soutenus les vieillards ainsi que la veuve et ne manquez pas soutenir les églises aussi. Parce que tu as un mauvais jour. Il y a béni. Si il y a le communéna, il y a moi aussi. Il y a presque. Il y a presque. Il y a presque. Maintenant, ceux qui ont découvert m'annoncer la question sur le point négatif. Et Aza au niveau canalisé. Non, je crois pas. Pourquoi pas comment? Parce que comme on a menacé, à cause de comme on a dit. Vous et comment hein? Parce que attends moi na bouge mon tout va comment Aza sorcier, toi Aza magicien, toi Aza moine, toi Aza féticheur. Celle bato ba mona makamba bongo ezaka bato baza na spiritualité. Positive ou négative, ne va pas comprendre que nous tous avons la spiritualité en nous. Moi, j'ai la facilité de comprendre une personne à un esprit moro, les autres dérangés. Donc, on va s'unir à la couronne, à couronne, sur mon lit. Je vais voir. Mais ce qui est au bout de moi, c'est-à-dire, on comprend tout. Tu dis, je ne crois pas, c'est parce que tu vois, c'est pas comme ça. C'est pour ça que tu dis que tu ne crois pas. Donc, je ne sais pas aussi quoi dire. Non, je fais quoi? N'a reposé question. Ce qui ne commence à niquer à sa fétiche. Ça fait de la détruire ma vie. Je ne sais pas.
Je suis venu ici tu parce sais que... du fait que aux ont réglé tes sauts à l'autre, tu risques de ne pas avoir d'enfant dans ta vie. Ce que tu me sais. Est-ce qu'on a danger dans H21? Voilà. Par contre, c'est dans un décor. Parce que règle permettra à moi, c'est à soi, c'est le fait et la période dans tout ce que yo mon athée. Bonjour, maman. Comment vous allez? Oui, très bien. Manas. C'est bien vous. Oui, par la grâce. Par la grâce. Oui. Tu pries. Oui, j'ai pris. Prenez place. Merci beaucoup. Bon, mon nom de côté. Non, bonjour. Bonjour. Merci. Bon, chaque mtu ana nzambe na ye asambelaka. Oui. Bakimbangisi baza batu baza ebele vraiment. Oui, mtu ana nzambe na ye ana façon o nzambe na ye asalela ye mwa bikamwa. Ça dépend. Ça dépend. Misusu pe ba bikeko bakoma banzambe na misusu na baswana ba depoira ba na yebite so binga ba banani kombo kiminga bazala banzambe na bango. Bon, chaque mtu ana nzambe na ye. Oh, maman. Tant obi que chaque mtu ana nzambe na ye, c'est que chaque mtu ana nzambe na ye. Ningo osambela bato ba mizima ba obelela ala batu musu ba benga. Na sambela Jésus Christ na nza. Bonga pe na sambela nzambe na. Ouais, PSOP. Oui. Quand ninga PSOP maninga apesanga pe. Le créateur. Oui. Le Dieu de l'univers. Oui. Le Dieu qui a séparé. Oui. Oui. Nzambo a permetté bana Israël bakatisa. Oui. Aux Assyriens. Oui. Comment ni nakasa. Oh, maman. Quand Nzambe o alobaki créer créer l'homme à notre image. Kayewana. Oui. Non, maman. Obenga awa. Merci beaucoup, Ndekomana. C'était juste pour un peu faire l'ambiance. Oui, c'est bien ça, c'est bien. D'accord. Oui. Tout le monde a un dérangement, d'accord? Non, pas de quoi. Nazara, pour ça, mais Babanzambe, quand on dit Banzambe basé de donc on lobby au sein de la Nzambe, on lobby créer l'homme à son image et à notre image. Oui. Et l'homme à son image ou à notre non, à notre image. C'est bien ça vraiment. Mon français n'est pas le bon non. Obi ki batu ebele pe bakumisa. Oui. Omoni de côté. Namoni ndeko toza biso nyonso bandeko. Bon. Non. Wana se. Oyebinga te. Oh. Non, onde ni tokuta ino tout juste aba bengisi biso. Maman. Non, j'étais. Banda côté réaction non era côté na moni ono étrange. Oh. Mana se oyebinga ite. Mais c'est quoi? Ngana yebi? Beni. Oh. Beni ba c'est belinga na oyeba onde. Ya kota la pensée te bébé. Non, maman. Bon, oyebinga antake na. Mana se ngai. Bon, mais ka expliquer oyebinga antake nani, oyebelanga wapi, omonanga wapi, mais kana ko. Mais toi tu m'avais dit que tu m'aimes, non? Okonga nga boyede. Bon moi si vous allez moi ça mobali ya non. Non. Nga moi si. Asa moi non maman. Depuis na waouh. Depuis na sabo na linga na basité. Ah oui. Na linga na moi cité. La chaste. Oui. Maman. Non, non, bela mutu ebozela non. Manase ngai. Non, maman, s'il te plaît. So benga nga ça c'est pas je ne te connais même pas. Mais cité tu vous achètes quoi na bureau? Non. Maman mi bali ba simbo. Maman. Pas de problème. C'est comme Jeko. Oh. Maman. Neye ka kutu grand sœur na kutu mutalaki sanga ye. Manase. Okamusanga. Okamusa. Bon, mais là nous expliquer nga manase ngo to benga azanani asala kani. Manase ngana yebisa que kenazo regretter. Oh. 4 mois bana ko bimana manase na régler souti na mona ba. Manase ngo zo benga ba manase ba se belé. Manase nga asala kanini.
Mnese. Oh. Na cause ba parfum grande sœur pana yo, mafuta, poudre. Obisenga so na bimino ya na no bimina ba tambongo. Simo bisingo bi kolukate. Yoza moi servi na ngama so senga na za moi servi. Ba so ngana parfum. Ya no bio au pesa. Non, maman tu na metana ko. Non, na ebiete. Même pas. Oui. Même pas. Maman, maman ça nga boete katite ate yo moko nga nga papa manase. Ko manase. Mon ma kamno so to salia. To zo to chango no mpanzi. Maman nzebe ya. Oh, sambela kanzambe nini? Oh, oza chaste. Non, maman, oh, ils en au sac, on a l'esprit à battre parce que je ne te connais même pas. Maman, c'est quoi? C'est la maman, ça la galerie. N'attends entre parenthèses. Mais si, regarde-moi. Mon inga, ma blague. Mon dieu, tu vas dire, toi, mi collé, ou tu as un CM. Ça dit, si tu es conscient de la fin, maman n'a ébiété. Elle a dit, elle est bénie, que toi, vous avez une relation, nande komoko, ou ya sœur na komone priska, que yo, au te que la priska ba parfum, na ma foute, oh non, c'est quoi lait de beauté à priska tinda raye 2 fois, aya kozobilo ko panaye. C'est à part là de yo commissie moi sinaye. Ça fait 4-5 mois, nde boko mo bimana yo. Parfois, ils ont imagination. Imagination. Oui. Tu es malade ou quoi? Tu fais moi comment? Moi malade? Oh. Non, maman, non, maman, koklatsenga na bajara mibali anate parce que naza bajara mibali anate. Ame kana ko réfléchir muke parce que batu base belé ba manase base belé. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Manase to longolinga no bilama. Oh. On est resté comme ça. Détaillé, Zotonanga. Détaillé. Non, à détailler Zotonanga. On a parlé de nous deux. On a bien été. Manase, je nous comment? Hein? Manase, ngana bimino yo ebisinga kebike non. Yana ngatinda za bongo tu to vivre na lix bongo eza grâce na yo. So ngana bimino manase no zala bien. Apo yo to komi na bolingo ngana maso yo ebisangani. Oyebisingani. Kosala makambo wana te kolanda lokola yana yo tenga na obala mais c'est que maman, mais kana okotuna ya mais kana maman ngata manasi ya loba no te manasi te na yeba sina manasi na obo yamba ngate manasi na oke luko olinge to komona non mais kana o dicter numéro na la téléphone oyebi na mais kana o dicter numéro na la téléphone non na yebi ete même pas c'est quoi manasi bilamba fa simba out e kutu ko sala ki bilamba za kite na longola bilamba manasi osanga boy bilamba sala ki ko simba ngate je ne te connais même pas ko simba ngate manasi tu vas dire que tu m'aimes manasi pas qui kolinganga ko simba ngate manasi ko kolinganga na ebi o on peut le kuta ba on a so yebi baka mama na ebi tu ko simba ngate papa boss non. Mais c'est quoi? C'est quoi? Manasé. Ya malate malato wa ngai abia yebingate ya malato wa ngai ya na bando tinda ye azwela nga biloko pana so akombo yozo wanga na ye bando tinda ye pana nga azwela nga biloko pana ya malato wa ngai malato wa ngai kosi banga na boy
Mais quand tu n'as problème à moi, tu n'arrives pas, tu peux prendre place. De toute façon, on a compris. Prenez d'abord place. Donc, on a dit que ça n'est pas donc, maman, ah, non. Bon, Azamutu, parfois na mona ekala, parfois na mona Manase. Nani mutu? Nga, oyebi nga te. Oyebi yete. Parce que comme il a un niveau beaucoup l'année na ndenge nini. Kasi yebisa ya na bino za pour na loba. Na place ama ya na bino te pona ta kisomiso ni mwanda nga. Moi expliquer nga no e comme beaucoup l'année ndenge nini. Alors va pas vérité. Alors va vérité. Oui, alors va vérité. Yo ba bi kamute kasi tika no bana te ya. Yeah. Nakome ko vivre na Manase. Ah? Bakoma mwasa mobile. Manase on a yibaki. Yes kona. Ngai na zotinda yo zelanga biloko do bokoma mwasi. Ye ayebisenga lobi kenga bena kona leka yo. Ah? Abena ngabi ngana leka. Ngai. Manase. Olobi oyebiseke nini? Oyebiseke nini bébé kasi pas aleka yo te soka komo bimana ye akoma kozwa mibala mbongo loba. Moi ça abena ngalobi. Non zo mibala mbongo koleka yo. Ya ministre. Non, les cailloux n'ont comme un avis bien que le coyum t'a salé, ok. Au comme aux allélu, et à grâce. Non, il va tenir sur un ozoloba. Et où tu vois, puis, nani, oh. Mais la bominga. Manase. Nde oyo yebisi. Bébé, mafuta ngo ezaka mafuta oso tosoma na boutique so sanga no. Na pena ko mochango no. C'est-à-dire mafuta ope pesa ba ministre. Maman nazo sila maloba na ye bate na ko loba nini mapriska mafuta ngo bana ko tisa le kino benya ke kozwa eza mafuta ngo bana so mo sa de cher tika ina lutie oza Papa! Parce qu'au moins, il peut se exposer les clients. Ah non, moi, mon Kevin Terena. Parce que yo que ça pour ma fouta. Non, na lobby hein. Na lobby boy, papa eh. Papa. Papa. Maman. Talanga ko, obo talanga po ali ya s'il te plaît. O to ka po ani. Na lobby hein. Comment on est souna? Non comme Manase. Na lobby hein.
bongo yo ozopesa bato mafuta na bapoudre ya soki bazwa badepute baministre bongo yo mo ozwi basa ministre te po ani po azala yango bino bakosa bino bongo po anino ye bongo ndenge aza wana kisi asalaka mafuta tano te moto yango atekelako mafuta nokolimbisa ngai tano te ya moto atekelako mafuta bakosa bino moko anino ye mo mafuta nepesa ye député mwasi ya ministre ebongo opesaka yo député na ministre otori immeuble bosambelelanga na leki nanga mama ta siko bapesi yo koto oyo bazwi bana oyo baza bénédiction babloke bino yango ana se repentir bobondelanga na leki na ngai nzambe alembe ya kobika na yo nzambe alimbisa ngai ya tikolelako na se repentir nzambe alimba mama ebongo nalobaki aluka mobali ntango opesaki ete poale sokamana mwa député oyo bimaka ngai to ya ministre pardon c'est méprisé bika na yo kobika yayani yokati ata tobima mutu ke tokufa kolela ote ozali mpe capable so oboyaki na ote okoko mpe oyebisa mpe ya na oke totalement raison te soki olinga ozali ya 21 oboyi kaka te yaya nalobi sikoyo mabota na bango yango tiaki yango wana ye azoregrete po ani Comment? Parce que si ndeko manase na nina te yayo tala liboso na yo ndeko manase tala bible eza liboso na yo nayebi ke mosala na mosalaka eza pasi okumiselenga oyo oza na banzambe nosambela naye okomprendre ke banzambe wana osambela eza banzambe mabe yamba nzambe oyo na kati na yatio bible eza na oka bible mpo motu nde akomi mais tala inspiration eza maloba ya nzambe ebikisa yo obika maloba ya nzambe lelo eza ngonga na yo kanisa makambo nyonso to elekani ye mosusu nzambe ana posa na yo obongo na motema otika nzela wana tomona bagrand fétichere batémoin na nzambe basorcier batémoin na nzambe ngonga etelemi na porte na yo otika mabe oyamba Christ comme Seigneur et Sauveur yaya mabota de oteki na échange ya kozwa badepute ya baministre nayebi te so oza na immeuble to te po ata otongi immeuble yango ata loko eleki immeuble le plus longue na monde mais bomoto na yo ozoteki eza loko abana notekaki luka mpena nzambe na sincérité motema no mpe changer motema no eza mabe eza mwindu nabandi mabondeli kaka lelo ata eza vraiment important yaya ya beni mosusu olinga ovanda na vie au 50 ans olinga ovanda na vie au 20 ans 4 mois kaka nzambe na touche mpo nzambe ana posa na touche motema na yo oya na esika o tokobondela mpo na yo okochange vie obani olakisi okosambela te tala tika ya na yo ye mo mpo aza na baproblème spirituel tika ya na yo na kolandela na bapriere awa loko oyebi na mama nzambe te tokolakisa Jésus tokoyambiso Yesu toza bapriere tokosalela o yo tikaka espace longola bémotion na solution. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Je pense qu'avec les émotions et puis tika longtemps parce que ça va créer peut-être des problèmes. Tu dis que tu as une négociation na prière. Être Christ a pambola bino tokutani balasima. Merci. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.
Et tu peux prendre 7 ans. Moi, la vérité. Parce que jamais, ceux qui m'ont cité mon bas, ils ont beau tâter, ils ont côté la kebo kabwana. Et là, on dit, c'est la mission. Alors, tout ça, la nuit, on a tout ce niveau.